selon connaissance d'ailleurs selon ndenge tokozala bandeko koma bakoma riche mais nga sikoyo naye kokale na liloba na nzambe na boyo mpe na culture nake na oyo eza na bible te na mokanda 1 Samuel 2:7 elobi te sauf nzambe moto akoki kokomisa mutu riche sauf mpe nzambe ka moto akoki kokomisa mutu pauvre bandeko nanga tokende kopema ntango tokozonga bongo tokoanalyse ke signifie nzambe ka moto akoki kokomisa mutu riche nzambe mpe ka moto akoki kokomisa mutu nani pauvre. Merci bandeko nanga kokende mosika te l'impresario Joachim Zambwana. N'est-ce pas? Maman, il y a pas de répondre sur la base l'homme de tenter d'expliquer comment bazali ko sala pour comment ni riche la société na yo. Pour bien ba baza ko travailler dit na misala aba compagnie. Mais par exemple comment riche c'est parce que ba salaire venda mutu moyen comme on dit na bongo mingi exact n'est-ce pas? Ba tu peux le bila nga été baza ko travailler dit sont ba commerce. Akolonga région oyo aketi na région oyo 1 mois 2 semaines ko souffrir bambula banini pour akoma na nini na mbongo bato bazo travailler dire à part bakao to uti kolwa illégal to longa baka illégal moyibi kindumba ko boma na po koma na mbongo te na ka normal yo lobe ka normal mutu akoma na riche parce que bato ko limba koma na mbongo te ya ko travailler dire na commerce ko toka ko souffrir makamiozi mtawe ko sala po koma na mbongo kaka tant que église za susde ko kaka akoma na mbongo siko to komi na po ngana pesa ngene ngana tayo na mukana nzame place mto for travailler dire te poko manini nambo elo mo ngana tayo na mukana nzame na 1 Samuel nini suna pesa te na 1 Samuel 2:7 chapitre 2 verset 7 mukana nzambe lobete nzambe ka mtakomisa ka mtu riche nzambe ka mtakomisa ka pauvre mais to analyser un peu les cambo oya nzambe abimisi na mukanda na ya la vérité et que yemo ko ne mtakomisa mtu riche mo mtakomisa ka pauvre. Est-ce que c'est nanga? Okoyi ko pesa un exemple okoyi ko zama na Bible oyo okoyi ko se souvenir que bato oyo na ebike basala ki effort mo te mbako mpi bariche. Yeah. Donc ce que totali na Bible na comme na zoro, azalaki na eloko moko te, nzambe mutakomisa ke kwa ko riche. Non, c'est na place na oyo échoué. Na ndenge ni? Na mkolonza zaija mwana mokonzi papa na zaija roi. Comment yo ngozala mwana ya roi? Bongo za riche te. Ya meshikota ngokota kina samba. Oh, zapo lobete parce que 1 Samuel 2:7 lobini. Ye nzambe kaka mtapesa nzambe kaka mta. Nzambe kaka mta. Quel point par point? Nzambe mtakomisa. Nzambe mtakomisa ka riche. Nzambe mtakomisa ka pauvre. Mais oya richesse yo mtu kolobete nzambe mtakomisa na bonzo riche. Mais on le sait, on est échoué. Nous avons été comme ça, nous avons riche. Papa n'a pas déjà nani. Alaki déjà riche. Alaki roi. Roi déjà c'est plus riche dans votre pays. Alors voilà nous voyons la deuxième partie. Nous avons été comme ça nani pauvre. Donc na zwika na yo olinga kolbaete na bukorenezo nzambe mutakomisa nani pauvre kwa kene kolia bititi na zamba, n'est-ce pas? Donc les zamba tina et puis le roi David sous les nzambe nzambe mutakomisa ke bon bazaki lelo ko mokote abimise na zamba la moko comme c'est comme c'est roi donc comme un bon soko tali sur Joseph et ça nzambe mutakomisa ke bon. Bon, donc la deuxième cas, au premier cas, tu as place nzambe azwili mutaza riche comme abamboli comme c'est pauvre. Deuxième cas, le roi David. Tu as la richesse. 2 contre 1, n'est-ce pas? Si tu as deux cas, le premier cas, la richesse, nzambe azwi mokonzi David des zamba. Pour comme c'est un palace, nanda pas mokonzi. Ok? Et puis aussi pour le cas Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Des zamba. Toi qui n'as pas pontife riche, n'est-ce pas?
Mais na banza le même Joseph il est d'accord pour dire dans la prison les sous pauvres les sous, n'est-ce pas? Et puis de prison et pas un pharaon riche les sous, n'est-ce pas? Donc awa lilo bana Nzambe est-ce que ça bien supporté était Nzambe mutakomsaka mtu nani? Riche pe Nzambe pe mutakomsaka pauvre. Sikona zonge liyo na culture na okulu na yo na société na yo. Nini ngo lobaki yote mtu lobaki ete la société na biso na vie na biso na pays na biso na village na biso na ville na ndenge to vivaka. Il faut nous travailler dire pour comme riche. Ina yango ngana mona watu batravaka dire pour comme riche. Ndenga yango na mona. Nwane na société na. Ina yango ndezolenga kama. Sikona na société ya Nzambe ezani. Bon na société ya Nzambe ezali donc travailler dire Nzambe yemo kaka pression bala moko na mona. Sikona bakaya batu oyo to uti komoze Nzambe alongoli ba de pauvreté pour comme riche qui est kaya nani? Ya roi David na Joseph. Na Joseph. Oyebi bato bazali wa nani? Babula ya Nzambe. Balipesa ki? Balipesa ki na Nzambe. Bo condition ni nesali sikoyo ke Nzambe akomisa ba riche. Po babanga ki Nzambe? Babanga ki Nzambe merci na zuyo mo. Wana nde o réussir 100%. Et puis bamikitisaki? Bamikitisaki 2. Et puis batalela kaka Nzambe. Bazela kaka tana bango. Bango oyo basuki ko kwa nani? Bariche. Bongo to esiko na kan négatif ya nani? Ya Nabucodonosor. Nini eko salima awa? Bon, ya Yesu totali na ebandeli ezaki azalaki tozana kaya Nabucodonosor abungisi kiti na ya mokonzi azongi pauvre na zamba. Nini yango mute komiseke akomi pauvre? Lolendo. Merci. Arrogant. Donc, ce qui te est bien dans Mokanda, 1 Samuel 2, verset 7, Nzambe mutakomisaka mutu riche, Nzambe mutakomisaka mutu pauvre. Tu es dans la condition de richesse. Comment mutakoyo komela riche? Tomoni effort à roi David, tomoni effort à nani ya Joseph. C'est ça que kanga o pesi maka ebele. Mais to suka na ono simbale o pesi bande ko baza ko landa biso awa. Est-ce que mon place basali effort pas comme riche? Te na moni yango te. Ba sacrifice. Ba commerce. Mais yo ba passer ba commerce makasi. Yeah, national so ba selon société na biso. Selon société na biso. Et ni ko bate yo mama mondimi, yo papa mondimi. Na tango fongo ba magasin na yo. Dimanche so commence na église parce que les jours ba client ba ya trop. Na yo boko wana nini mbongo. Na teka ba weekend na ngala wenze. Jour bien koteka ba na jour dimanche zandu ya dimanche déplacer ba utaka ba bope bele ba ya koteka jour malamu yango wana. Jour de weekend de la cache yango wana. Deux jours malamu pona ko kena wenze ngwana n'est-ce pas? Et puis au bout de l'église. Et puis au monique aux ça effort pour comme ni na bon n'est-ce pas? Est-ce que la Bible au moni place ba to comme na riche ça c'est effort ya ko na bon. Bande kona ngai na banza premier cerclage na miso awa ebali ko kota un peu pona koyeba ete lilo bana Nzambe ego iko lekate mbongo to linya biso nyonso mbongo za wela ngo biso nyonso kasi Bible lobiko benda na mosika na likamweta nini mbongo kokoma olukate Nzambe pesa yo richesse niko ya kosala niko ya bobosa na yo Salomon ya komaki riche n'est-ce pas? Mais to mwana ko bumisa ko konzina ye likolo ya mbongo parce que capable de kozwa basi nyonso mokili ndenge alingeli ekuta ye cher donc mbongo mutesala comme ça ekuta ye cher kiti wana ça c'est gloire ya mbongo ezalaki parmi babiloko ya shita wa Salomon kasi mama alikamutoza liko kende ser na ngai o prepare zo tango sali kozonga nini ngo mutu esalaka ke aza kowela akoma kaka na mbongo dès qu'on a rencontré les musiques de l'impression de Joachim Zaman, tous les gens qui ont émission la vérité concernant. Bon, merci.